le béka moko ezole kana moko na biso pona Denis Lesi. Ndeko pona sataniste Denis Lesi. Ndeko omoni mutu soka se déclarer kaza musala nzambe. Soki akendaki kozoba kisi neti Denis Lesi neka sala. Na ba Marcelo, na ba Bostra nyonso. Suka na yango Satan ye moko ko exposer bango. Na ebite subo remaka Denis Lesi ndenge kisi comment ça na nzoto na ye. Akoba ko loba makambo ezanga tina, o ezana rapport te na musana ki prophète. Pétage. Ko yana pari ya ko bina na basi. Ko sala makambo buzoba nyonso ezanga tina. Mais ce qui yo zo comprendre te. Ce qui yo landaka ba cinéma ya Denis Lesi. Ya Marcelo, ya Bostra, ya Ifonge, ya Mbiye, Walesa, Bamukuna. C'est que nous comprendre l'ilobate. C'est que zana nous aveugle. Baza batumoko oyoyo, bangonyo son atangi, ce sont des satanistes. Combien de fois on a expliqué que nos satanistes à zanani? Sataniste à ministre et à Satan. C'est pour cela pour tika qui mo sala wana est difficile. À quoi tika ngote? Donc Denis Lesi eba ina été que moi c'est Marcelo Azaka Muluba. Na ebité ceux qui se sont bebsa Denis Lesi. Moi c'est Marcelo Azaka Muluba. Marcelo 75% Azar Rwandais. Baluba na ba Rwandais babalanaka. Si Etienne Sekena lobaka botika bango ba ya bazaba ndeko na biso. Chilombo awa lobaka en clair maki bazaba ndeko na biso. Chilombo moi sina ze colonie. Chilombo ze colonie. Alors faut que bisaka monoko. Tala sikoyo oche moi sina bana en débandade. Tala. Sikoyo o ngai prophète. Isa mawa. Boko yeba bango suka na yango. Maloba buzoba. Mais ça peut na batako benga prophète hein. Ezane ti wele ki na pa ya boss na kuna. Mboka ndenge bazo memila yango. Na période en bout est grave. Mais vomi mungala ko ke moluba. Muluba soko expliquer ye, pardon, mungala soko expliquer ye à comprendre yo. Parce que mungala qui tribalisme te. Tu veux que ta mubutu mais qui tribalisme ya mungala penza tribaliste. Eza penza te. Ya baluba, eza penza clair et puis ozo yebaki o baza ba congolais te. Comment batu mobimba moi ngala zina muluba ngwa yebsenga yawa ke bango muluba soka sali faute asali mabende li bakondana muluba te. Alors tant que le baké muluba koza musala nzambe te okocha tembete parce que yé ako prêcher te que ndekone muluba azana faute ako sala ya mote okoza musala nzambe siko polo ba makamni bosa mbela kaka manda ko bana suka chilo mwa kende ngala baluba sila sinon te ça ne vaut même pas la peine. Na période oyo faut ko éviter à cause de problème na muluba, faut ko éviter yango. Faut ko éviter cause de problème na mutu oyo azali ba Eliezer wana. Ozo mona ba position na bango za côté Rwanda. Rwanda ko bomona kata RDC na kata Kinshasa wana, mutu oloba zate? Rwanda ako boma yo na kata Kinshasa. Nazana vidéo moko na kotala yango. Chinois azo beta ba Congolais na kata ya RDC. Ba Congolais sans défense. Hein? Azo beta bango. So na moni yango na kola bilongo. Azo beta bango. Mais bango na mta côté la bango. Tala mboka niveau yali. Tala mboka niveau yali. Donc bazo beta ba Congolais. Mais mta côté la bango bazati. Soki azaki sataniste te nani Denis Lesi. De toute façon, un vrai pasteur, bamakabo ya lobi wana pasteur ko lo bangote. Et taliote? Ngala saki vidéo moko na balika euti ko le kalate hein. Tango batnyo so balobi ngala saki vidéo moko na lobi
peut-être c'est Dieu qui a tué la femme de Marcelo. Parce que il a fait ainsi à la femme d'Ézéchiel. N'a pas dit, ça on va comprendre. N'a vu verset, n'a dit, n'a dit moi c'est Ézéchiel paix. Et puis interdire Ézéchiel, prophète Ézéchiel, allez la terre, mais monsieur Bimaté. Voilà. Oyo pasteur akolo ba ngwana na pesi bango idée que non, ndenge bozolo ba ngwana. Mais nzambe pe akoya ko bomaye parce que ça na kati ya péché. Moi si on a déjà na kati ya péché. Marcelo pe na kati ya péché. Na lagisi même ndenge Marcelo ateka mateya na ye. Ateka mateya malamu te ça ko bebisa ba na nzambe. Mais ngula zolo ba na français, muto yebi ta français te, aso mona meilleur dans le comme solo nzoka ayebi lo baté Marcelo. Poyo yeba ke Marcelo ayebi lo baté. Fo yo oyeba liloba. Bostra, Marcelo, Mbiye, Ifonge, Walesa, Mukuna, Kalambai. Batulanga zotanga liloba kombo ata mutu moko te ayebi liloba. Ce n'est pas que ayebi atanda mute, ba yebi rien. Ngai na mate ya lobby. Nous avons préparé matin, à 4 h du matin, une des paraboles les plus difficiles, il y a l'enseignement de Jésus-Christ. La parabole du mauvais riche et les pauvres, Lazare, les mendiants. Parabole wana. Na évité ce combien de pasteurs va vous réussir pendant que prêcher moi. Na kuba iti na 4 h na informer batulanga kenga na zola la rasi koyo. Mais na kuma na 5 h na lalité. Bon on kota na buzoba wana. Na uti ko bimisa onga siko na 17 h. Ozotanga parabole. Au comme dans verset 25-26, parabole est changée complètement. Parabole est changée complètement. Faut prêcher ce comme Kamoussous. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Yangwana, ce que vous yoki ke ngana lobi na bino, o yaza musala nzambe te. Parce que na yebi, ba faute on zui pa na ye. Pasteur ako sala yango te. Pasteur ako sala yango atamukete. Na pesi no par exemple, na zola no, elo msu baka lo baka. Na Ephésiens 6, 14 à 17. Il y a 6 armes que Dieu a mis à notre disposition. Il y a 7 la prière. Alors, la prière est une arme efficace. Donc, à éviter prier des années. Si vous avez yo yebi na yote, ozo yo ka baka zo ba français yo bien ya bien. Tant ma prêcher wana a continuer bozoba ya kusangana te. Prier ne sera jamais arme. Les armes, nous en avons 6. Pas 7. Donc, il a ensorcelé les enfants de Dieu. Mais tant qu'on a une vérité, il y a un tribaliste. Au moins, on tient comment on condamne. Quel zoba, quel bouzoba. Dès qu'on a, si on a un zoba, tel a un commentaire. Tel a un commentaire, on a un zoba. Nazui, Moutoussou, il faut. Atei, quand on faisait 6, wana. Faisait 17. Pas il va parler le casque de Sali et le paix de l'esprit. Il y a le biango, c'est la parole de Dieu. Donc, et des conjonctions de coordination. Donc, à mélanger nyonso, c'est la parole de Dieu. Tala niveau. Tala niveau. Alors, tant que yo yebi na yote, au commun penase, osa vraiment musala nzambe, a sepeli. Alors, mutu ya ndengo wana, kama iloko muke, ya ndengo wana sukoka yango te. Mais on peut se parabole, ya mauvais riche, na Lazare ndengeni. On peut se ndenge nini. Il faut prouver batou quel était le péché de l'homme riche. Quoi qu'on a
l'ifelo. Or, dans l'Ancien Testament, chez les Israélites, richesse est un signe de bénédiction. Mais dans la Bible, dans Jésus-Christ, richesse est un signe de bénédiction. Il faut expliquer encore, pour convaincre. Pour que on a YouTube, il faut y aller dans notre chat. Parce que ça n'a pas tout balayé dans l'île. Pas corriger. Oye bani nous se défendre tant qu'on le met wana. Alors tant on entend la personne dans un docteur na Belgique, un docteur. Tant on entend la matière d'autres ah, au docteur. Tant on entend la il faut que bazako le baba olomide ya ba weya suki ba nani polari parce que ayebite les kamunini ya hoteya. Ayebite les kamunini ya hoteya, azo tshaba kuma batu oyo eza d'importance ata mukete. Tala, Denis Lessi, on m'apprend que bah au Kangaye, faut être à la prison. Tala. Ou aux hommes salanzambe, ou aux hommes salanzambe. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela qu'on se comporte les discours banani. Les sorciers aiment les gens qui parlent beaucoup, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aujourd'hui, n'importe quoi. Et à l'ioté. Net na moni su ifo ga uti bakuna ke Marcelo fasse un pardon na famille ya mwasi na ye. Tala. Muto azo bakina za musala nzambe. Tali kama soko loba. Asenga pardon pourquoi? Pourquoi comme senga pardon kuna? Na banya lo blanc ba ndeko mususu. Ndeko na ba bino ernyos. Soko moni musala nzambe. Ozoué n'a pas faute grave. Kolanda qui susté, Kolanda pourquoi? Kolanda pourquoi? N'a pas la bino net n'a pas kintia sawana. Ba pasteur, ba kokona ba sangité. Ba quoi sangité? Ah en France, ba quoi disité? Même les États-Unis. Et ba congolais, ba quoi ba disité? Je vous ai dit que à partir des 5 n'a comme libre. Mais pendant que la vidéo, je vais expliquer la base de la partie les 10. Pour bon, pourquoi Jésus a dit que ça dans basi la Marcelo. Yo pasteur, moi je suis samedi, dimanche kende côté yali lo banzambi. Akufi samedi, tika batuba kipe makamna yo pasteur kende côté ya. Ba maladi ba zelo kuna. Faut ba mission les années. La Marcelo moi ça kufi. Au monde est commis perturbé. Alors, on a kimiate, à qui ne boit pas. Tu vois? Parce que, n'est-ce pas qui déontologie pastorale basée à côté. Donc, bah, kenda ko soba kisi, bah, ika mbala ko comme pasteur, bah, yébité pasteur sa nani, mission pasteur sa nini, bah, yébité. Eh, mawa. Donc, la bandi mawa, t'en as otala. Mais, batouana. Balanda bango batu ebele ngana mtola nanga ce qu'on a la vérité yeba ke oza na beneme belé ce qu'on a la vérité na yale examen signe moko ya ki sataniste batu nyo soko na tangi obanda kolanda bango par exemple 10 ans bien 5 ans ba bela mkoni te eza signe moko na on l'examen yo ke mutu boye aza sataniste mukoni ba muna mukuna beli batonga na tangi brosta il faut que kingani onyo so uto tanga bambi et tout ça mukoni boyo ka babeli mais ba kobela te parce que batakaka bango te sata ko yebisa que 30 ans yo kobela te salanga musala c'est comme ça et ça signe moko na pesi yo soko yebi yango te eza mawa tala bato nyonso na tangi tala ba sataniste nyonso bato babela mukele mso associé sataniste babela te babela raté bazala toujours propre, bazala toujours na biloko ya lix, bazala na biloko ya lix, parce que ils ont procuré ba mbongo. Sataniste à cause de quartier na nomba kangiango, alu mta obala zate, pe mta obala zate. O obala faza na liloba nzambe. Pe ce n'est pas n'importe quel liloba. Bandeko, o ba za basala nzambe jour, bolo na exemple ba Denis Lesté. Ya ko se faire ridiculiser. Tela brosa azoteya bazombo Muzombo azolia neti azolia te. Bazombo
kindoki tala mateya donc yo uti ndako na yo oye na église po yo ka mateya salite ndenge wana oyo ezanga verset biblique a priori gouvernement akokota makambo basali na nzambe te. Mais Denis Lesna Marcelo, les deux sont des satanistes. Baza basali na nzambe te, moi ngana lobi na ope mingi ezate. Mais na vrai basali na nzambe, gouvernement akoki kokota makambo ya basali na nzambe te. Yango na bomona ana ba français aso bokangi musali na nzambe, tabo kende kuno ba libérer. Yo musali na nzambe tabo bakangi yo, oyebi nini na koloba. Ngana zana ba moko sala nga vidéo awa. A bébé saba na ye ba kumna ba 18 à 20 ba subaka alors zo benga na bondela puna ba na ye na bise mama ko saka na ngate na wa boma yo pamba o sala ba fatri pa ba na yo après zo benga nga puna usani abangi ya kofunda nga na commissariat ko ta banyole kuna ba bengi sanga na kenda na yebisi bango mission na nga na yebisi bango mission na ngeza nini. Dossier classé sans suite. Donc, ngayo woko no funda nga na kobanga te. Parce que na yebi nini nga na olobakuna. Na yebi nini nga na salaka. Bino kolanda ba tu brosta ate yakate. Tala batu wango ba ate yakate hein. Brosta ate yakate alobaka. Marcelo ate yakate alobaka. Il faut ngi ate yakate alobaka. Moïse Mbi ate yakate alobaka. Oh walesa surtout yakutu. Mukuna, muso mona mukuna zotea, mateya yango pesa zotea et puis bofandi bosepeli. Voici l'homme pareil. Ate raté. Koya ko lobaka basi mapeka solo, banini tala mutu azobenga pasteur. C'est malheureux. A priori un gouvernement qui se respecte, bakaba basala la nzambe, bakota ngote, biso za côté mususu. Yano mona kasuki passer na salle di kambo, nous sommes les supérieurs. Nous sommes passés na salle di kambo, mboka nyonso. Mais net Nicolas Kazadi ayibi, mais c'est pas vraiment grave na bato. Mais ce pasteur muta yiba kinde mwana, mais grave. Talaga Marcelo azana titre ba pasteur. Tala banda makamisi la raté. Parce que pasteur dans titre mo basana na ngote. Bandeko na suki wana. Nzambe pambola bino. Bandeko o balanda biso na bakins na bakitsa kuna. Bon, ngaba information ya Denis Lesna Wantinate parce que aza serviteur de Dieu, c'est un sataniste. Nous avons besoin ya ministre oyo azoki mamboka pona kimoyibi. Na ozela ba téléphone na bino tiba 1h du matin. Merci beaucoup Zama Zanabino.